Merci très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez partout à travers le monde sur www.Fondation Marie-Magdeleine Toumba. Un très grand merci de vous savoir, vous allez tellement ébélé que vous avez vraiment émission où parler sur les actualités de l'église et les comportements où vous allez comme sali na Nzambe bazali ko sala face ya bana na Nzambe. Aujourd'hui tout le monde réclame, tout le monde a vraiment ce regret de foi aussi pourquoi être un chrétien. Et alors pour toutes nos questions tokoyeba kozwa vraiment réponse ya bien na mukolo ya lelo pour édifier le corps de Christ. J'ai vraiment ce grand plaisir de recevoir pour vous Marie-Magdeleine Toumba, la prophétesse, la servante de l'Éternel. Il faut savoir que Azali représentante légale. Il y a église Char de Feu Céleste Owapi Ezwami na commune Yantele na quartier Bibwa na avenue Moussa. Donc soko komiwana Ozali Mobimba. Pour autre information, Fondation Marie-Magdeleine Toumba tient à vous annoncer que Tozali na ba parcelle. Oyo ezali côté Kama, Ozali na besoin Lupango, n'hésitez pas. Le numéro est là, donc n'hésitez pas de nous contacter. Oyo bana kozwa parcelle na yo ezali 20/15 na commune ya Ntele esika moko ya malamu esika kobunga te à quelques mètres na makadam. Ozali na yo vraiment pepele. Ozali ko luka esika kosomba. Aujourd'hui, na kati ya monde, soko ozali na esika kolala, c'est vraiment très important. Oko kozalozano na mbongo, mais soko ezange esika kocha mutu, eza vraiment passé. C'est vraiment une occasion pour nous de profiter. Ça se vend à $1500. Vente ezali ko salema aussi à crédit. Faut pas oublier. Ezo salema à crédit. C'est-à-dire, au monani na 500 au PSI, au monani na 500 PSI, c'est-à-dire qu'au fouti à 3 tranches pour récupérer le pan nayo, le mesure ezali 20/15. Wana ezali action présidente, le représentant légal, servante de l'Éternel, la princesse de l'Éternel, comme j'aime toujours l'appeler, maman Marie-Magdeleine Toumba Owapi Asepeli. Apesa na bana na Nzambe na bana notre Père baignon surtout oyo balingaka Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na ba vie na biso. Alors vente cash ezali na $1000. Donc oza na mbongo na yo olobi ete non na moni na somba ngomba la moko. Donc na ba émission oyo koya tokoyeba na ko illustrer ba image parce que ba image etie comme la biso awa na chaîne et suis vraiment moi retard. Donc vente à crédit à $1500, vente cash à $1000. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Maman Mimi Moujeka, Maman na Chris Kalanda et puis na Damari qui nous suit depuis quelque part. Donc topé sur Bambo Théâtre, merci beaucoup à tous nos mamans. Vraiment, vous êtes à la bise au monde entier. Vraiment, René Abiri est là avec vous. Fondation Marie-Magdeleine TV. Vous avez vraiment ce plaisir ensemble avec moi. Tozo Yamba Maman Marie-Magdeleine Toumba. Bonjour, servante de l'Éternel. Bonjour, Ndeko Abiri. Voilà, Toza vraiment nesse moment Yako Yambao. Na émission na biso oyo table sainte o wapito Yambaka. Toujours basali na Nzambe pona koyeba ko partager, pona koyeba ko sunga o ezali baike, bazali kotala biso monde entier. Je vous rappelle Maman Marie-Magdeleine Toumba azali prophétesse o wapi azali ko diriger église à Munene awa na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa, église Char de Feu Céleste. Voilà, maman Mosakoli, boni église, boni libota, boni makambo ezotambola ndenge. Avant tout, banda makambo nyonso na kolinga to komisa kolo de nakota na ba question ba ya makambo na nyonso tozalango. Zambe tongumba mututo sambela. Zambe to pesi yo merci. Totondi yo. Tozali ko benga yo Emmanuel eza mututa pesa yo kombo wana parce que tu es Dieu parmi nous. Kumama netolama sanzolama oza musanto. Yahweh toyene siko yo kolobela na tina na kombo na yo. Tolingi nyonso tokosolola ainsi dit l'Éternel. Et sa biso sagesse, intelligence, orientation divine. Nazali kotelebela mupepe nyonso ya diable. Ya ko refouler parole, ya ko déranger émission oyo.
pour édifier le peuple de Dieu. Na telemeli mi pepe wane kanga bisake kende musika au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh tanda liboko na yo. Koleke la maloba oyo. Eko uta na munoko ya musali na yo. Shilo yo lobi bala na yo bakomona à travers basali na yo. Nazana diamate na orte. Ola koki ko pesa po bana na yo. Balongwa na kati na mupepe. Oyo ezali komema bana na nzambe na kobunga. Mais ce que j'ai, c'est ta parole et ton nom grand, que ton nom qui édifie, ton nom qui donne la vie, la paix. Yangona lobelango na tongo alelo. Jova Sabaoth. Talabana ndenge bazako bunga. Talaba salino kokweya. Soki yote Seigneur. Oche liboko na yote na nyakocha. Yolobi Seigneur na eza isekaner. Liboko na eza mukusete. Pona kokangola. Pour la kobikisa kaka bakrim neza kopekisa. Yahweh ait pitié de nous. Mawana likolo basali na yo, mawana likolo ya ba nanzambe mokili mobimba, mawana likolo ya biso na kati na plateau oy na kombo na Yesu Christ Messia to bondeli. Amen. Amen. Un très grand plaisir pour nous. J'espère que prière oyoyo et ça livre vraiment plaisir. Il y a trop na batutu bazota la biso monde entier et surtout à nos abonnés fidèles. Il y a Fondation Marie Magdeleine Toumba. Voilà, maman Monsakoli, na tuna qui question concernant Boni Église, Boni Libota na Zambé, santé et zanengeni. Le corps de Christ est malamu. Koleke la ngolu na ye na makasi na biso te biso tozawana baza kobenga biso baumbu na nzambe. Le serviteur de Dieu toza bana misala na ye tozawana pona ye na bata nyonso tozali kaka wana pona kokumisa kombo na ye pona kosala oyo atindi pour libérer le peuple de Dieu bisika nyonso oyo baza ya kokangama. L'école de Christ est à Malam. Voilà, par rapport à l'investigation pour quitter qui on a na commune ya Bibwa pour na kotala parce que c'est déjà 4 mois yango yo wapi ou yebi na ko s'installer pe ko banda ministère na commune ya Bibwa. Et alors plusieurs personnes déjà tout le monde ba culte comment est-ce que bazali ko ya ebele en quelque sorte tozali komi tout na mebe église pe zali belé oyo kuti na kati ya Bibwa et memele lio moi polémique té na kati na karaté to pe vis-à-vis ya basali na Nzambe mususu oyo to moni wana na Bibwa ya yali kambo ya kokamwa tangu Zamba tindinga na mission ya ko installer corps de Christ na kati na commune Nsele précisément na quartier Bibwa na moni basali ya Nzambe ba yeset baza ko tourna ngai balobi nani atongi église oyo balobi la servante de Dieu. Moi si non pour la kotonga église eza kotala sexité kotonga église ezali na nguya na. Donc c'est à dire que quelque part balinga ba minimiser. Voilà. Non bakamwe okay. Moi si natongi église boyo nalobi eza moi cité. Donc pour église déjà bandimi bazalaki na kati zo sala ba fond de soutien ou bien au bandi na nous premièrement na nous kotonga et après ne bandimi ba komi ko na si te na bandaki na prière à 40 jours tozalaki ka ba serviteur na landaki selon ndenge Zambe a pesa kinga révélation na bandi église na basali ya Nzambe na prière ya 40 jours après tozo bâtir na sala qui appelle des frontés mais ezana ba oyo ba yebi valeur ya ko salela Nzambe na biloko na bango na finance na bango ba chaki maboko baza na mboka mpaya baza awa na oyo Nzambe achaki na kati na maboko na ngai totongaki église. Voilà. Merci beaucoup. On a tout mis un peu solo la solo concernant l'église Char de Fée. Oapi Ezali vraiment na moto, faut dire la vérité, Ezali vraiment na moto na kata commune na Nsele. Vraiment ma belé Nsele zoyoka. Fait dire que ma belé Nsele ezoyoka. Nous avons vraiment de grands moments de prière
outi poto zalia na kati ya Kinshasa, n'hésitez pas de nous appeler. Venez tokoyamba vraiment place à kola la paix ezali. Donc c'est vraiment na ici comme au sécurité ezali, la police paix ezali pour na protection. Ya bae oyo bazali koya koluka ya wenzambe pour bazala en toute sécurité. Voilà, maman prophétesse Marie-Magdeleine Tumba tokota bamoka na ba question na biso concernant makambo ou donc concernant fonctionnement il y a église ndenge batulelo bazali ko réclamer ba comportement ya basali na nzambe na mokili o lelo tozali komona ba mususu toti komona na Afrique du Sud photo ezo circuler basali na nzambe donc pasteur abalani na muninga na e pasteur bandimi ko divorcer na muninga na mwasi na e pa kende ko balana na pasteur comportement basali otozo mona ba sex tape ba nudité ko tambola. Donc c'est à dire que toleki au moins 3 ans au mobiba to vivre ba humiliation ya modèle wana. Ce que le peuple de Dieu est belé, bazale pe ko kende l'église na confiance oyo ba pesa na basali na nzambe po ba mona rabango lokwa ba santo ebele bazali scandalisé ebele pe bazo banga pe que un jour pe to mona pe nidité ya maman Marie-Magdeleine pe tumba pe na ba réseaux sociaux ebele pe donc komi ko sala ko banga ebele ba tiki ba église ba se confier na bango na banganga pona nini ba pasteur ba avancer ko nzela ya solo ezali nini ba pasteur wana yoko loba nini par rapport ya comportement basali na nzambe kokende kosenga bandimi bambongo na bandaku ere ya suivi te akoteli mundimi na ndako ba o basana Kinshasa ko benga ka ba ser bazana poto ko maltraiter bango na finance ser tinda papa tinda batindi bambongo po e construire pasteur chaque année atongaka kaka église et comme lokola escroquerie moko boy ba makambu wana nyonso face ya bana na nzambe yozali prophétesse muto ya yokaka mongongo na nzambe okokoloba na biso ni ndeko question ngoleki makasi ya colère sainte colère sainte voilà kanda na molimo eza mawa pe makasi eza ndenge ozoloba boy nayebi te na batama wapi nayebi te na kangama wapi soko tali oya kotika kosambela pamba me nga nayebi na makomi na nzambe lobi na biso boy persécution ata eye ndenge nini bino bana na nzambe persévérer dans le Seigneur dans la parole so ozoloba persévérer wana donc Moïse mbi mai kalambai ba mukuna ba roba kwena ba sex tap de ba persévérer yaya na oloba na bandimi persévérer okay. Pourquoi nzambe alobi persévérer parce que nzambe wana azakaka ya ba pasteur te ya ba prophète te évangéliste te aza ya ba kinyonso OK biso bana basali na nzambe rôle na biso nzambe atindeli biso na mokili alobi à travers basali nanga bakomona yo nzambe OK tango na moni mama Maria kwei olena lukananga bangambo basala nzambe ba ya solo pe baza OK Bible lobi elanga eza munene basali baza muke OK muke wana ya solo baza oyo bakoki ko édifier peuple de Dieu nakolinga totanga d'abord na Jérémie 23 Jérémie 23 akambo ezopesa soni na pasi Jérémie chapitre 23 verset 1 Bible eza koloba malheur au pasteur qui détruisait et dispersait les troupeaux de mon patriarche dit l'Éternel. Eza koloba kaka na Jérémie 23 c'est pourquoi ainsi parlait l'Éternel le Dieu d'Israël sur les pasteurs qui perçaient mon peuple. Vous avec dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Te maman mais fallait qu'on préciser biso verset biblique pour bala na nzambe bazota la biso bela ba pasteur ba ko verset biblique papa jeune frère jeune sœur oza ya nzambe amen mutu asala mutu azate biso tozaka ga batindami lolenge nzambe atindaki biso
Ezate ke to ya kolakisa mitakala. Po bana na nzambe pe bazanango. Po na nini ya bango ezo bimateka ya biso na yo. Yango na zoloba. To yaki poto lakisa yo bonne nouvelle. Po na boye ya Yesu. Ne musala biso to yaki. Et ce que tangi malamu na Esaïe. Si je me trompe pas, il faut à Esaïe 61. Bible eza koloba l'esprit de Dieu. Ezali likolo ya basali na nzambe. Et yebo la kobikisa. Ko guérir ba maladie. Ko édifier les cœurs brisés. Mais aujourd'hui to komo mona biso ba pasteur. Ne to komo mema mitema ya bana na nzambe e komi brisé. Ole kolongola mpasi eza la kati ya mitema na bango. Je sais que mitema ya ba peuple de Dieu est brisé. Mais maman na ebisi yo. Parce que maman na yo zali servante de Dieu. Ozoye ba po zali ko reconnaître que mitema ya bana na nzambe ezali blessé pe brisé na ba point ni ba point ni. Ndeko abi. Muto azo tela yo confiance. Aye a suivi na ye mobimba tandeli yo. Quelle confiance. Toi tu croyais que qu'on bimi sa vie na yo ko pesa musala nzambe ce n'est pas du black. Musala nzambe premièrement as un service secret. Musala nzambe premièrement azali mutu oyo soki mutu amoni nzambe. Donc yango mona ka basala nzambe mususu oyo nzambe azo utiliser makasi. Batu bakomi ko adorer bango. Pourquoi bazo adorer bango? Parce que bamoni ke eloko bande ko luka à travers ingai ba mama Marie soki na ke nazozwa. Lobi na moni maman Marie a commis en dehors. Il y a 11 ans batindelaki. Motema na ngeseka. Motema na ngeseka. Na seka, na panzamine. Pour maman Marie sali makambo malamu. Jamais. Jalousie. Na kozala na passe. Jalousie. Pasi. Ce qui maman Marie wana pas aki mwana muke en tant que nga fidèle ata makofi na koki kosala ngo parce que ayoki singai soni ozoyoka biso tozala batu oya koyokisa bandimi soni te biso tozali esengo na bango po okoya na malédiction papa na maman na yo ba modiri yo oye pa musala zamba longoli pouvoir ozamba pesa biso eza pouvoir ya koya ngakisa mtakala te eza pouvoir ya ba divorce te eza pouvoir ya ko percer ba troupeau te ezali pouvoir ya koya kolobaka n'importe quoi ba rancune ba polémique te pouvoir ozamba pesa biso ezali de chasser les démons guérir les maladies hayanda bara shakalo saka merci Saint-Esprit ko pesa kimia na kati ya mitema na bana na nzambe ko longola batu na kati na kufa na maladi na kufa na molimo na nzoto nde pouvoir ozamba pesa biso eza ya n'importe quoi te tala média eza eloko ya koya kosala n'importe quoi te ozoyoka église eza ndako ya yo pasteur te ya ndako ya yo prophète te olalola muki oyo kaka eyeli yo oye osali na lolenge na yo on se manque pas de Dieu nzambe basakanaka na ye te on adore seulement une seule Dieu Jésus-Christ de Nazareth celui qui a créé les cieux et la terre oyo ya Apocalypse oyo ya Genèse il faut que banga nzambe na vie mobimba voilà makambo papa tika na loba makambo o ba pasteur bazosala oyo biso soki na lobi na longoli mabe biso ba pasteur tozosala ezokumisa nzambe te na lekaka na yo ba pasteur bozosala yo ka papa oyo biso tozosala kasi balobi tomate moko et même si tous les tomates tant que tu as kuti ba tomate nyonso wana eza ya kobeba wana akoloba ezalaki moko tomate nyonso panier ya tomate nyonso eza ya ko biso basala nzambe nyonso toloba na Jésus-Christ de Nazareth to ana panier moko amen to ana panier moko tangu eloko ya odeur ebimi na kati ya panier wana ekolata biso nyonso ekolata biso nyonso siko biso ndeti il faut to édifier peuple de Dieu siko peuple de Dieu bakima biso siko nani ako édifier bango nani ako mema bango epa nzambe lola ekozala na esengo lola ekobeta maboko. Malheur au pasteur. Dans Jérémie 23. Malheur au pasteur. On va disperser le peuple. Ne croyez pas que le pasteur ne va se croire aux Nzambe. Nzambe a wana utilisé kaka pour le peuple naye. Et ça dit que dans le yozwa, il y a qu'on prêcher, il y a qu'on prophétiser, il y a prière, il y a qu'on édifier, il y a conseil. Neyo comme il colonne à Batunyoso. Oui, la Bible nous dit. Basala nzambe ba mériter double honneur. Double honneur wana po ezala na bombo inayo
façon de faire des choses. Parce que la Bible nous dit, basali na nzambe, basali bato, il faut basala ba exemplaire. Ndekolo luka makambo, papa dit, ndekolo luka par-ci par-là. Zonga na makolo na Yesu, priez Dieu, senga mawa, na nzambe, aboyokela yo, le pardon c'est une puissance qui libère. Senga peuple de Dieu bolimbi ici. Maman Marie-Magdeleine Toumba, vraiment, notre cher abonné, il y a Fondation Marie-Magdeleine Toumba. Je sais que vous êtes tellement nombreux. Maman déjà Mati, ma foute déjà Mati. Donc, tous à la carte toujours branchés, je vous jure, ma surprise que ma solo bien qu'au solo là, ils allaient tellement ébélé mettre au lingatolo, bah moi, mouké, potozo qui m'appelle Nasima Yangonga. Voilà, Maman Marie-Magdeleine, temporisé. Temporiser, mais pas si. Temporiser. Pas si. Il y a un autre aspect. Soutenir ma faible. C'est comme ça qui sont comme faible. Voilà. Qui doit soutenir ma faible. Maman Marie-Magdeleine, on dit que ma faible va soutenir ma fort. Non, on va ma soutenir ma faible. Mais aujourd'hui, nous sommes forts. Parce que Bisson de Tozo peut sa vie que la Congo na Yesu. Voilà, maman s'il vous plaît, Maman Marie-Magdeleine, en regardant les autres pasteurs, au Tozo mon abagnuité, na bango na télé, pour dire vrai, c'est-à-dire que ce sont des faibles. Qui sont des faibles pour vous? Déjà, Tozo mon amé Kalambaï, à s'attendre na force, qu'on t'es pas nayo, de soutenir. En quelque sorte, un peu moins bizarre. C'est lui qui a couché avec femme mariée. Yozo ya pour nous porter mais fort. On vous jugera, je ne sais pas. Bible le Bible ne juge point que puisque yo peut pas juger yoté. Problème est ça les amis. Bible est ça si tu confesses de ta propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le pardon, c'est une puissance qui libère. Si tu sais que tu as ta conscience là, oui, c'est vrai, au Sala Yango, parce que la Bible nous dit, si toi tu ne pardonnes pas, yo peut pas pardonner yo. C'est vraiment scandale, Maman Marie-Magdeleine. Oya yebi asali mabe papa na boy polémique na otanga komba mutute. Oya yebi ke ya sali mabe. Akei bisika ya bato baza fort. Asengi bolimbis. Bato te baza fort. Balimbisi ye, ba soutenir ye pe na ba conseil, ba lakisi ye pe nzela. Bible lobaki Jésus Christ lobi soko telemi ne pêche plus. Tango sali bongo kozongela lisusu te. Soko komi mo mesano. Ah, ba lapide. Voilà, Maman Marie-Magdeleine. Voilà. Maman Marie-Magdeleine, calme s'il vous plaît. Je sais que Olingara Moussala Nzambe Kende Liboso, Olingara Pe Osutenara Baye, Bazo Sala Moussala Nzambe, na droiture pe na honnêteté. Mais sinon, Maman Marie-Magdeleine, aujourd'hui là, Tozo le Kana Congo na phase moko, yaba prophète. Donc c'est-à-dire que on a coutani na pasteur mobe na eba qui est pendant 18 ans à la pasteur. Mais na comprendre que après 2 mois là to kabwani ne kozonga na 3e mois boy pasteur akoma prophète. Échanger. Na leki na rond-point na pont ya pompage. Nazo tout na moni mutalibo mamo wa telemi mopanzi. Na yoki bazwe bisanga balobi, omoni mutalibo manozo mona wana azalaki pasteur. Un homme de Dieu très puissant, à Bikisi Batamagoma, à Saliba miracle, Batubabo Tarate, Baboti, Mesuka, Namoye Moko, Liboma. C'est-à-dire que, Tolingi Toyoka, pour les prophétesses, Makambo Oyo Yakosakola, Oyo Tozomona le Pandi, Bamabota, Otomoni le Lo Yobana Mususu Bakomi, Bafazer, Bachege, Likolo ya Marambo ya prophétie, Oyo Famille Kabwana. On a solo la lisusu te et quand il ça va trouble ba makambo ebelé otozo mona lelo prophétie allo nazo mona za la carte hôtel chambre numéro 36 papa prophétie et peut ça ka confusion te prophétie eza wana pour la couper sa confusion te prophétie eza wana pour la kolongola peuple de Dieu na kati na confusion tout ça donc prophétie ba ça que ça révélation oui révélation eza lumière et si ko linga ko kweya nzamba ebisio stop et si ka oyo moto par exemple orienté
Exactement. Voilà. Prophétie, c'est quelque chose qui est orienté vers la vie. Oui, vers la vie. Parce que Bible est lobby. Na koti kabala na ngaba za na kati na confusion te. Confusion eza pona dia. Parce que maman na ngai. Na libala na yo ozo mona makambo zo marché te. Dieu a révélé au prophète. Po oyeba lolenge nino koki kosala. Po libala wana ezala mala. Na classe na yo makambo zo kende te. Dieu a révélé au prophète. Po classe na yo ezala malam. Po makambo nyonso ekende kimia. Ozo sala mabe, yo moko conscience na ezo yeba te. O vivre na confusion, eza yoto eza yote. Prophétie eza wana pour la collection yo nzela parce que okende na nzela. Mais ba prophète na ba prophétie na bango ya lelo. Même elobeli na bango ko sentir que ezali ko lakisa nzela te. Okoloka mama na bino ndoki. Papa na bino ndoki. Webe ezali ko lakisa nzela to ezali ko boma. Prophétie, il y a trois sortes de prophétie. Oka papa nde tozawa. Maman na pardon na katiote na clôturer karambala mona zo se rappeler couple moko be bakenda ki pa ya prophète na église moko be la na beau marché. Église moko munene couple. Ba ke moi sina mobali ba kota en tour de rôle. Mobali a koti ya liboso ba ebise ke moi si nondoki. Mobali abimi. Moi si a koti tour ami balé ba ebisi moi si pe ke mobali na yo ndoki. Na évité prophétie. Parce que aujourd'hui ba bota la biso na fondation Marie Magdalene tu ba komi ko banga basali anzambe. Balobi na côté ya tabou ezalate. Na conseil pe tabou ezalate. Ezalate. Na tuni nano moi sina mobali baye baza mutu moko. Okaboli bango na prophétie pona ni. Nga kabola kate. Bozala ka wana. Bozala kaka wana. Po boye couple. Boza ba fiancé te, boza couple. Mais boye couple. Moi c'est na mbali baza mutu moko. Na koyebisa yo, moi soyo aza malamu te. To oyo aza malamu. Tangu bazoya po babika to batika na confusion. To babika. Mosikoyo na koyebisa bango avec sagesse. Pour interagir bango te. Et puis il faut nzamba qui sayo niveau spirituel la bateau baye liboso na yo. Pour ezana peuple de Dieu mususu baza na niveau spirituel élevé. Ba mususu baza ba bébé spirituel. Ngata nzamba révéla kanga eloko liboso Alexanga niveau spirituel ya mto a liboso nanga. Donc ina makamba ko yebisanga soki na ko za capacité ya ko yebise yango nyonso malamu tona il faut na yebise na parabole. Ngai soko za bébé spirituel mingi na lobaka na parabole. Soko za muto eza na kati na molimo makasi na koloba na boye clairement pour okoyoka. Pourquoi Jésus-Christ a bandé loba mingi na parabole? C'est lui-même qui était Dieu et prophète. Parabole mais era botika la na ba yekoli akomoleli ba. Ba bige ba. Yango na zoko. Abande koloba na kati ya fulu na parabole pourquoi? Parce que ayeba kike ezana ba bébé spirituel. Ba kokoka ko supporter maloba wana te. Parce que ekoki komema trouble na kati na mabota pe na bana na nzambe. Pe ekoki ko sala ke mutu aboya pe yeso abo. Yango bande koloba na parabole mais soki na ba disciple na na kuzu alobi yo okoboya ngai Petro yo okoboya ngai yo Judas okoteka ngai aolo bela bango boy parce que bayebi parole muto ya yebi liloba na nzambe ekota na kati na ye akola na molimo ata bayebise ke mwasi na yo azandoki mobali no azandoki akoyeba ke malgré tout ça pas de problème kindoki ekosila na kati na prière mbala moko maloba na nzambe kozongela alobi non il y a cela 2000 ans sur la croix de Golgotha Jésus-Christ a condamné Satan a condamné maladie a condamné nyonso tofuka matobondela nzamba kokangola mwasi na ngato mobali na nga muto a bébé spirituel que je sais que papa na ndoki mama na tala ata division ngo yeso yaki na ngo ya biso basala nzambe division biso nde bato aliboso na kindoki parce que ce n'est pas normal. Batu bazana kindoki aliboso c'est vous qui divise le genre. Libota babota bana 5 4 6 on divise bango. Bana bana qui va prendre soin de. Voilà, merci beaucoup la servante de l'Éternel maman Marie Magdalene Tumba. Question au son à tout nyangote batu baota la biso barolobake en bébélé bélé. Vous allez pour ou contre moi si athée. Pour tout moni maman na biso Nadège
Mbouma, donc motema papa na biso atoms ozolanda. Donc lors il y a une nomination ne batubeli bakte ba oui noté akoko mama pasteur te les années nini wane komi lo la tricage et komi maramba robenda oya bimi ba bendi oyo boy. Donc tozo comprendre te. La Bible nous dit il fait la grâce na mutu oyo alingi. Ce qui zamba kiteli alobi que il faut te. Aboya. Mais Bible peut balobi que non c'est interdit na moi si côté Paul la lobby ba bimisi ba babi na acte des apôtres tango Saint-Esprit kitaki batu nyonso balobaki balangue ezalaki kaka mikolo to bana mike to bato ya pantalon to ya jupe batu nyonso donc to côté voilà. Vous soutenir maman na biso Nadège. Na soutenir mutu nyonso yazo sala na Nzambe na bosolo. Voilà. Pe azo édifier peuple de Dieu bazo mona la main de l'Éternel likol na nzela na ye. Na soutenir. Voilà, merci beaucoup la servante de l'Éternel maman prophétesse Marie-Magdeleine Toumba. Concernant le miracle, babika mo otozo mona lelo. Ba miracle zo sala ma lelo mutaliaki kindo kitamsu na nguba omi ko sanza Thomson. Ba biloko wana vous mona bazo bimisa mutu nyoka na nzoto. Bible lobby eza oto akolia nde mutu osali ekobebisa ezali oyo toza kobimisa maloba na biso oyo to akobimisa ya kofinga ya kotonga ya kobebisa ya ngonde kobi kosala miracle. Bible lobby Nzamba lobby biso tokosala miracle koleka kutu oyo ya sala mena kombo ya Yesu Kristo. Poto mona Yesu azwa mabele acha mutu na miso asalani. Amona? Oui. Selon recommandation il y a Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit Zomaneo, bondela, personne ne coabir, amela, poabik, je vais le faire. Na kosala na luyengete na makanisi na ngaite. Ah oui, miracle. Bible lobi miracle ko accompagner kaka ba oyo baza ko bebelela Yesu. Obeleli Yesu na bosolo miracle za partage na yo. Mais le vrai miracle, c'est la parole. Le vrai miracle, c'est la crainte de Dieu. Le vrai miracle, c'est là où il y a le vrai. Voilà, merci beaucoup, maman Marie-Magdeleine Toumba. Étant maman, vous allez payer ma fille, ma soeur, ma couple, topé, ma fiancée, vous allez encadrer au sein de l'église et pourquoi pas aussi dire partout dans le monde grâce à la Fondation Marie-Magdeleine Toumba. Et alors, une question vous revient aux par rapport à la réaction, Topena ou Bazali pour vivre concernant moi si il y a l'homme de Dieu, le pasteur Mike Kalambai, pour tenir ma propos, il y a bien été concernant les enfants, pour ne pas trop parler. Étant maman, Oebi, Pasiwana, je ne sais pas ce qui est pour l'équipe déjà à travers Swana, mais sinon, quand même, Nandego Kambaka. Témoignage ba marambobele ezali oko conseiller na ta fille ngana obenga e mwana no ya mwasi parce que azali pas même âge moko na ta fille aînée donc c'est-à-dire que ta la ebongo ta maman quelque part ozape na passe na motema mwana no kendaki libala zongele liyo mais na ba acte o na ba marambo tozo vivre et ta maman oko koloba nini mwana no pe maki kalamba ipe azoyoka yo. La Bible nous dit Proverbe 14 une fois na buzoba. Amen. Amen. Soki pour la cause à la sage femme, il faut d'abord commis ça. De humilité. Oui. Osala mutu ya commis ça. Tango commis ça devant Dieu et devant les hommes, Nzambe akosalela yo. Te balobi ke basi apoto balana ba raisonnement ndenge mususu ba mba mikitisa raté ba na façon de revoir ya komona mambo autrement que les femmes africaines ya mwana moni mobali kosimba raté. Bible ezali koloba muto akomi kitisa. Nzambe akotombola ye. Exode 14:14 gardez silence. L'Éternel combattra pour toi. Silence. Ezali arme munene. Oyo epesaka raison. Ezali arme munene. Oyo epesaka kimia, tranquillité na kati na bomo ya mutu. Ce n'est pas pour rien. Tangu Nzamba lobi garder silence. Silence wana tu peux le garder quand tango moni problème et indi comme mabe. Il faut d'abord garder silence. Na tango zo vanda kimia. Nzamba obakisa intelligence
aobakisa sagesse azoyeba lolenge nini akotambwisa yo mwana na nzambe oyo andimela Jésus Christ comme mokonzi mpe mobikisi makambo na ye nyonso il faut associer nzambe na kati soki oassocie nzambe na kati femme sage oyo baolobela na Bible azalaki femme de prière azalaki femme en soumission femme travailleur femme oyo ya motema munene ayebi kosupporte bato mais insati oyo tozoloba nde azalaki femme oyo ya kofinga ya kotonga ya kochola ya babétise ya mbutu yo nde komiyeba soki kote kuna oza to ozali te yo nde komiyeba. Moi je prêche la parole. Proverbe 14. Voilà. Tanga kuna. Voilà, merci beaucoup maman pour conclure, pour tout comme déjà presque à la fin de cette très belle émission Table Sainte. Ça veut dire que abonnez-vous massivement sur Fondation Marie-Magdeleine Toumba. Donc abonnez-vous massivement. Tout comme Diana Souka, cette émission a fait énormément plaisir à notre cher abonné. Vraiment, je vous aime beaucoup. Pourquoi pas se dire un très grand merci à Damari, à maman Paola Schengen, Nakati à Londres, maman Cornelia Douci, maman Cornelia Bouinga depuis les États-Unis d'Amérique. Vous allez tellement belé, maman Marie-Magdeleine Toumba. Votre conclusion. Voilà. Conclusion na ngala lingina loba boye bana na nzambe koboya nzambe te koboya nzambe te koboya kokende église te koboya kosambela te koboya ko jeûner te koboya ko prier pété persévère toi toza na ta mauvais oyo boato ba boato ezako ningana boato ezako ningana mashua ya Noé ezako ningana nakati na mai banani bakotikala na banani bakokoma yo muto ko persevere na kati na bwato wana ate ningani la musa Yesu na yo toza na tango ya kola musa Yesu alamuka na kati na mokili na makambo nyonso ezo salama Yesu alamuka na kati ndaku na yo Yesu alamuka na bana na yo Yesu alamuka na musala na yo tozo mona kaka ba pasteur basali boy ebongo ba oyo baza ba pasteur te yo yebi makambo bazo sala ba oyo baza ba pasteur te yo yebi makambo bazo sala ndeko monde za Yakobe ba telema luka nzambe na ba domaine nyonso na kobanga ye na kosalela ye okozala dessus te ndeko topondela na ba oyo pe baza ya kokweya yo Bible lobi priez aussi pour les autres. Voilà. Zala égoïste te na mabondeli zala intercesseuse yaba ninga oyo baza faible totelema tobondela bobondela pe na biso basali na nzambe ndeko po komba oyo Bible lobi komba oyo bozomona eza ya molimo eza ya nzoto te Bible eza koloba mawa na yo mabele bisika Satana akiti animé avec une grande colère fâchée. Satana za ya ko fâcher makasi. Il cherche à qui dévorer. Ndeko. Merci. Hein? Et dévorer. Ndeko. Tango baza ko dévorer pasali na nzambe. Servant de Dieu, les temps. Et kozala ndenge nini. Voilà. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Voilà. Mutu nyonso kolanda émission oyo. Voilà. Benga ngai naza dispo. Voilà. Pour ko édifier yo, pour conseil. Et tozala pe na prière ya ba couple chaque jeudi na butu. Ndeko yo mutoza koluka divorce. Voilà, toutes les informations vont recevoir parce que le numéro nous vous a affiché. Donc voilà, presque à la fin de cette très belle émission, Table Sainte, Wapito Yambaki, la représentante légale, présidente de la Fondation Marie-Magdeleine Toumba, Yé Otozala qui n'a une émission. Vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Abonnez-vous massivement, n'hésitez pas aussi de partager les vidéos. Vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'être orienté aussi spirituellement. Donc le numéro il y a maman prophétesse Marie-Magdeleine Toumba Ezali wana affiché. Appelez vraiment très rapidement. Vous avez aussi besoin, il y a Ozala na Lopango. Veut dire que Ezali 20 sur 15. Na commune Yansele, n'hésitez pas, le numéro est là. Vous pouvez toujours contacter. J'ai dit vente parcelle à crédit, c'est à 1500 $. Pour 3 mois. Et cash, c'est à 1000 $. Hâtez-vous parce que ils ont vraiment ébélé. Na lolenge batu bazo somba déjà de tokomi gotiga na moi quelque na lingi yo oratete na lingi yo ratete panza sango na prochaine émission tokoya na ba image. Merci beaucoup à évangéliste héritier
Donc, pour son assistance, vraiment merci, que Dieu soit loué. Abonnez-vous massivement. Merci, on se retrouve au prochain numéro.